Baninga tango kokie Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yote? Est-ce que naza moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. Au beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV. Enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet. Vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Chers amis, to pesi binombote partout, bo ko disposer encore battant na bino, ya ko landa biso boyena to le la vie officielle. Voilà, merci Nabino tout. Bandoko Bolanda Biso. Encore une fois, Léon Nazana Coco Stema Injembo combattant. Bouto Abundela Ramboka depuis longtemps. Toyamba qui est avant concert. Aïbsaki Biso Lobby Bako gagné. Alors les lots Toyambi est dissous. Parce que il y a FC qui bisoké, bah qu'on gagne match à 3 points et puis 3 points on va gagner qui yango. Alors les lots na yambié to meka kosola les sous. Je crois que toi na yamba qui bon mona qui le lenge oya yela ikolo bana émission précision peut détermination ya zaki nango. Alors concert et l'équipe to binenge les kaki na yambié les sous de nouveau to meka kosola c'est quoi après concert. Koko mbote. Mbote Papi Gene naza muninga na ote karande yo moko baranga vma naza muninga na ote mena yende to lobe la vie ya combat ya résistance. Voilà. Ingeta. Voilà.
na sepeli ko yamba yo déjà na yamba ki yo Mikolo Leki na yamba ki yo avant concert de la Lobiawa. Avant demi-finale. Yo mo bien en demi-finale. Tout à fait. Alors, santé déjà à combat Negenina. Santé vraiment, Toza vraiment santé au zénith, superposé, joie Kembo, to Arosaki, to remercier Bako qu'on a victoire na biso Tozoagi les 25. Donc santé à combat vraiment Tozo beta finale. Tozo beta finale le 23 décembre 2023, fin pe ya mandat nanga. Tant que gardien du temple 12 ans à combat. Tozo silisa. Na combo va pesa gawa. Na kombo ya soden koni gardien du temple koko ya bakoko donc mpaka beaucoup la ka injamba beaucoup tumpelele ngembele ise en kakanga yoyo papi gen lobisa ngai domaine ya résistance domaine ya politique domaine marambutu oyo public na yo na prometaki ki na rozonga après match il est là na zongi par respect na bango yango wana moninga lelo na tu na yo déjà na tu nyo na bi santé ya combat nini. Oh, santé merveille. Santé, tout ça très bien, bisoto en bonne et due forme. Si, non, on comprend que c'est quand nous, net gars, Marambio solo bana ou batubaye beli, on dirait que kokalate, mais souvent on a kokisango. C'est là. Si quoi, yomo sekate tabuki. Tenga na sekate ngana akutunde concentrer les sous pour la finale. Pour tout ça qualifier. Bon, voilà. Alors, yo pour mettre biso biki non. Jour wana mabele ko tikala, ceux qui Poutoulé combattre, baba Poutoulé ko tika na makale combattre. Parce que le baki avec la détermination de Tolobia. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé encore concert Betaki? Bon, concert Beti biso pour tel biso to gagner na forfait. Pour mon biso na terrain té. Au tout mon biso na terrain té, to gagner na forfait. Oui. Mais bino boyete bo gagner na forfait les. Oh, mais ce qu'on fait pourquoi to yete? Pourquoi tu étais? Mais si vous avez été ne muta pour la rater, bon te bango ba bete. Forfait à la forfait sur les années. Ezaki tu fais alibita akangi match, akangi bal. Ce que tu obeta ndene. Pour biso to yaki wana to lobaki bien na ba passation na biso to lobaki bien que il y aura mort d'homme. Ce to est sika wana il y aura mort d'homme yango moni avatar wana bazui ba dispositif o ba chaki wana ala ki présent papi gen yoza muta terrain o ala yo wana mona conseil nini ezala ba dispositif wana sécuritaire o ba chaki jour wana ata Johnny à l'idée tout le monde ba mesure wana te donc ça veut dire que ba banga ki banko iba kota na terrain bataillon front populaire et salama ki pona retracer net journée wana comment to gagner là on a forfait. Journée on a déjà, il y a samedi déjà, on a 5h vers 5h50 sur Bouye. Beta qui go, 6h pile poil. Il y a tous les cadres. Il y a bâtiment Front Populaire, ça les perquisitions. Bouki, porte à parler, côté le bisson, parler. J'étais encore sous ma couette avec madame à côté. Traumatisme, ban, tout cas, tout kake moure beti. Côté 12 personnes. 4 femmes et 8 hommes. Cagoulés, na ba nege mouvement ya brigade criminelle de répression du grand banditisme. Ba côté le biso ba ndako ba zui biso ba zui o esengela pour tout ça là qui interdit au comment na terrain wana. Yo za qui présent mona qui dispositif sécuritaire au chamaki wana. Donc nous on était les cibles parce que biso so qui présent c'est na biso tout nyata place wana. C'est quoi l'extrémisme quoi? Parce que côté déjà police criminelle. Quand nous avons droit au lobaté, il faut avocat. Nabina yona mindu qui bana traumatisé. Bana ba traumatisé ba bimi wana bu perquisition ba pandinda ko koluka bilo ba ba ki oluka. Et dans un moment, on a un réflexe dans le bosso, il faut un avocat parce qu'il y a un brutal. Misclé na binayo papi gen, je ne sais pas même, voisin n'a pas témoigné. Continue à ti, embarquer biso, moi j'appelle ça un enlèvement. Enlever biso, n'a muto liboso na komaki na même biso na commissariat à Clichy. To komi kuna, après na ko mona 2 minutes après ba ko kota na dadinga nga poati na oki mungu na eka ndenge ala na kulwa nga na selile na ugo tsubu ba ko kota na likongo d'abord ba ko kota na destin
Donc biso tout ko donc nabina yo on dirait un film Papi Gen. On dirait un film, il faut vivre ça. Bon, bah oui, bah adresse na biso pour faire une vidéo to sala ngana yo vidéo on a peu to ba auditionner ngapé par rapport à propos tenir à na ba vidéo wana. Donc bah to ba pesa ki ba identification na biso, ba traduction, tout ça. Oui, bika mboko to sala nsusu ngana bimara soden koni muto ebi na kati ya mikanda na ngate ngana de nationalité néerlandaise. Bah to ba ebi kombo na ngaite mais mundela bimise nga ba biloko wana tout. Ça veut dire que dans notre entourage, il y a des gens qui se sont rapprochés de nous, qui nous ont dénoncés. Donc, là, sur le adresse, c'est la place combo na mukanda, ezalaka. Mais place na vandaka, ils sont inconnus. Mais quand on a une place inconnue, oyo, bandiro nanga mutu baebika la place wana, na résidence nanga familiale. Donc, c'est-à-dire. Biso déjà na tongo à 6h du matin déjà biso bakangi biso déjà 6h15 tous se retrouver déjà presque biso tout na rate ba cellule tous so la na ndenge ya la raka ah koko ah tous so la bongo ay ngai na bon ngai na monaki déjà signe DR ba embarquer nga wana na monaki déjà signe que match est bien parce que bilimba bako que là il que garde ton silence, c'est nous qui allons combattre pour vous. Donc garder silence j'aurais même plus besoin d'un avocat. Bako ba PC inspiration ana na BC chef na bon ben moi j'aurais plus besoin d'un avocat parce que tout à l'heure vous m'avez dit de garder silence, tous les propos ils a retenu contre Kabiso, bataillon Front Populaire, respect. Bataillon Front Populaire, respect. Respect. Bataillon Front Populaire, toujours. Nous sommes du stade. Nous vas-y au total. Est-ce qu'ils auront du là? Bataillon Populaire, quart de finale, il est là. Quart de finale, donc match et comme elle lundi, donc au cours de la demi-finale, donc on veut dire que ça bien, match ça bien. Donc tous les deux cas, tous les deux cas, donc tout ça bien, donc au cours de la demi-finale, donc tu vas qualifier. Qualifié pour la demi-finale, Bataillon Front Populaire, respect. Qualifié pour la demi-finale, bon, qualification en gros. Donc, demi-finale, le 25 novembre, bon, ma solo, qualification en gros. Donc, il fait belle, donc, il y a un gros résistant, le 25 novembre, tout le monde a eu arène pour rater, Bataillon Front Populaire. Donc, toi, terrain politicien, tout le monde a réfugié, raté. Bon, on a bataillon à papa, la béni la boca. Ingeta. Vous osez combattre Knostener. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà, nous venons dénoncer cette injustice. Nous venons dénoncer cette injustice. Je dis bien, oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde s'est réveillé là pour l'Ukraine. Tout le monde s'est réveillé maintenant pour l'Israël. Nous condamnons l'agression. Mais par contre, nous venons quand même dire pourquoi cette injustice. Pourquoi ces deux poids, deux mesures. Pourquoi ces deux poids, deux mesures. Ça fait plus de 25 ans, pourquoi vous n'en parlez pas au Congo? Les gens meurent. Oui, les gens meurent, ils sont en train de tuer les gens. Les gens meurent. 25 ans, plus de 15 millions de morts. Et on n'en parle pas. Et là maintenant, vous vous êtes réveillés pour l'Ukraine. Vous êtes réveillés pour Israël. Et pour le Congo. Et pour le Congo, pourquoi vous n'en parlez pas? Plus de 15 millions de morts. C'est du racisme. C'est du racisme. Ils ont peur de racisme. Ils n'aiment pas les Noirs. La vérité, c'est que c'est du racisme. Les gens n'aiment pas les Noirs. On parle de racisme. C'est pas vrai, monsieur? Ben oui, c'est la vérité, non? Hein? C'est pas du racisme? Ben oui. C'est du racisme, non? Mais je suis sûr et certain que vous avez mis les pieds là où il ne fallait pas mettre. Parce que notre combat est juste et noble. Tout qui est à la place de Mabiso, tout que nous bimisamba marambon. Donc pour moi, elle a eu peu étonnement.
un respect kokota mona to comme na dimension na sommet il y a présidence parce que mutu to bonisa kaza massa na e bango baza lobby na bango ya batu ya arc-en-ciel lobby na bango to iba idea ke to kesko na sommet to ko sola makambo bango Dieu merci cohérence moko ya leki na biso tu wana na bino bakoko bazaka mystique na makambo babi bozala na bino calme ekoleka nango normalement yalaki liboso mpona 24 heures baretene biso na 24 heures le temps ye asala bamakambo na ye après bamoniki makambo na ye ekoma un peu plus tard ekoma na retard moye babimisa biso na baheure tardive te baprolonge biso tosala sur 24 heures mosusu donc on a fait au moins 48 heures là-bas et tant tobimi nga nasala ye vidéo déjà na commissariat na bi tolongi bango parce que mokili moni dispositif sécuritaire au bachaki wana d'abord c'était pas un concert comme tout autre concert ezalaki vraiment likambo oyo lobby ya makasi ya puissance ya makasi oyo ya monde arc-en-ciel et tchaki en place donc yango wana Papi Gen, je vous rassure que nous sommes qualifiés pour la finale makamto solo likuna exactement bamakambo le peuple congolais faut en esengo siko final oza wapi siko final tozana ngona nous le 23 awa na Paris to banda on a Château Rouge ti normalement objectif est ça to ko ya na ambassade parce que jour on a to pesa siko mot d'ordre ya désobéissance civile et bana na Kinshasa pe en collaboration na ba quatrième voie il y a bataillon Front Populaire voie où toujours changer nouvelle classe politique bango pe na Kinshasa bazana liaison na biso pour bango pe ba déclencher kuna zomona final yango ya makambo donc biso to sala ba makambo moko boye Papi Gen faut za na kati ya boîte pour yoza muta boîte il faut lobby sanga isiko détail ba politique bon voilà ngala lingi to zana no to keno to zana no mais oza conscient que ndu le betaki tout à fait oza conscient que ndu les zongi de manière où quand nous le bêta maki ça va qu'il y a sous de manière wana parce qu'on a bien il y a des dispositifs au babimisa wana bando bimisa wana basali to yo mo le ba qui aller défense ba bando bêta défense fallait pas défendre idéologie na bango lobby na bango isenga iki ya ambassadeur à lobby wana bango lobby wana za emema mo pepe mo bikila na biso pepe congolais alia nyamekila akota na monde wana il y a homophobite quoi à côté dans le monde wana oye bana raté sur mobile ou za mwasi na ba terme mususu bande mususu ba double sim mon pépé wana bani ba côte sango donc talaka de ba pesi même visa na amema bato oyo boza ba colite yo mema mon pépé wana et nous on est contre ça parce que ça bikina biso et nous avons assumé nos propos. Pour biso to asimaka na bato en Front Populaire to betaka bozembe to kangaka éclaté jeudi jeudi le 7 Papi Gen ngana bimaki na salaki deux apparitions médiatiques avant concert et pas na yo na solo la vérité donc so na zongi après match na zonga peka na deux médias et pas na yo après na oleka pe na solo la vérité pour na bimisa sko ba détail pour awa bozo ba grand sujet et pas na auto beta ba grande ligne. Donc nous on est vraiment prêts pour la finale. Est-ce que vous avez très bien? Oh, yo mo so tali bien vraiment pe nenga na bimarape na affichage ya ba code na bimeli na nyoka mitumi balé. Zomo na nyoka mitumi balé. Donc na biso ko komba eza komba ya nyoka mitu ebele. Donc côté na biso mutu ya komba oyo siko epesami na ba bataillon Front Populaire ou ba panafricain ba bino bolingo yoka batute bino bosama mondire neti donc bolingo yoka kutute o donc pona bino pas de négociation pas de ni pona bino mais c'est tout à fait normal, on est intraitable biso il faut utiliser les mots, il faut employer les mots qu'il faut, nous sommes intraitables.
Mais situation congolaise sur le Cameroun, tout le biso pour un nini. Non, mais situation, mais basso la quantité. Te ba solo la biso photo mon a gain de cause na côté na biso mon net le Cameroun na biso to gagner les nini. Ba tu musu ba comprendre to gagner les te. Parce que na nenga 12. Pour nga ba côté la nenga 12 pour to beta ba on paye 12. Na nenga 12 ba on ba ebi maké. Vous êtes dans les bons. D'abord dévoiler ba secret musu souté ba mode opératoire na biso te ne to soli makambo biso toza makukumata to malamba kongo to na 3 pouvoirs o to zui génération na biso to ba na série 7 yango lelo na tsenga ki impérativement to sala lisolo ngana yo jeudi le 7 décembre pour to tigani na combien de jours pour to comme na so final to tigani na 14 combien 15 jours 15 ou 16 jours 16 jours pour tomber à son final. Tomber à final, tu as qualifié pour la finale. Est-ce que Bino va combattant? Bino groupe, Bino Bolingi, pas de négociation. Pas de négociation, toi, mouton à train. Non, il faut moi dialoguer Salama. Est-ce qu'il donne pas ma vie vraiment? Mais bien, trop solo là, total a intérêt ni autre solo là. Non, mais Bino déjà combat les solo Bolingi on entend. Trop les solo n'anité. Je sa famille va facilitateur, tous les facilitateur ou bazo travailler pour les solo il y a vraiment na bon sens. Pour biso on demande solo biso la solo là. Mboko na biso eza sous occupation suite à un complot international. Oyo ba commanditaire nango ezalaka mindele. Biso to bundisaka mindele na lobaki odo quelque part ba faut bazonga pe une mission à liboso to sala non pour ba rattraper o na loba lelo. Biso to bundisaka mindele wana o ba bundisaka ba kenda ko piocher belema et pas na biso mo po to boloba ngot ennemi à congolais alara congolais. Faut bazora ndeko na yo pour ba mettre à l'épreuve. Voilà. Mituna na nango eza vraiment important. O na ngana tuna yo. Je crois que ma réponse na yo oyo pesa biso. Tam susupe e wosunga bande ko mususu. Question ngeza boule. Ba musicien bazo subir. C'est-à-dire on dirait bango baza ko bazo la te kulu so batu misusu. C'est vrai, pas de concert. Son musicien yé, soka musicien yé, foazou lumbe. Mais ba politicien o bayaka awa parce que bayaka ba organiser rapé ba makambutu. Ta politicien bayaka awa. Pour les beaux traitaka, pour les makambo ba politicien et comme grave pendant te ko leka mamba concert. Bon parce que tous ça mouké ou tous ça vraiment un idéal. Tout ça mouké. Tous à partout et puis mimi ba politicien ba en cachette ba ça la ba réunion mo ba beta en public té prévenir na petit exemple ya Délice Sanga où ils allaient na mois de mai awa ba ça on côté Georges V wana côté Champs-Élysées biso mtola yu wana tukenda affronter bon tola combien tola mouké mais pour nani kasi mais parce que au moins que bino boti calendrier. Mais noyer ça la gaillard, t'as noyer la ramouquette. La qualité ça la ébélé, t'es beau ça la ébélé. Au moins temps te match bétamité. Toi bien le là. Toi qui non bien, tina souka. Match bétami bien pourquoi parce que bah du qualité wana o ko pelisa moto na New Arena, ba bombi ango. Qualité biso toi la besoin quantité te na olinga kutu na opesa opé bestre. Oh, insérer les net marche tout ça les 14 na quart de finale pour on aller demi-finale tout ça il marche moboui suite à ba massacre où salamaki na Goma wana ba jeune na biso wana au garde républicain na Chilombe Bomaki to bengi sai ba to bi eza quart de finale boya na château tout ça on a république tina nation au tchela ba image on était combien on était peu même yeso mona mbila a accompagner marche oyo un dispositif policier et accompagné au moins de 20 personnes. Au ce moment, on a Paris. Bon, comme ils sont au sitting, mais nous, ils nous ont accompagnés. Il faut illustrer. Accompagné le 14 octobre. Mais même pas. Pourquoi? Parce que porteur, il y a feuille de route, il y a libération Congo, c'est quoi Bino Mouké wana? Bino Mouké wana zolo wana. Bino mutu bozo sala bien to bino bozo mona to ebele wana nde bazo mona te to ebele wana mbaza na erreur pona yo ebele wana ba roi ba mouton
baza ba mouton baza ba brebis perdu. Ah bon? Ebele wana ba brebis perdu biso to ra qualité oyo tête à locomotive quoi bisonde. Botuni bango te poni bango ba te bango to wana ilo tuna bango te to yebi que ça normal il faut ça la bongo. Biso to yebi que to ba secret d'état au biso to détenir to divulguer on mutu tout mutu zongo asale la onde nga lingi et ko apporter préjudice que au moins on aime sous mutu muso asale on mabe alors qu'il n'était pas élu. Vous en avez appelé mon élu. Il y a une quantité wana muke wana yala eza hyper important pour na suite na biso ya finale au tozo aborder le 23 décembre. Moi pe ko sala net na compte ko be en guerre civile. Ah pe ko sa bo ba net ko liana. Bo biso to ko ya au lieu kutu bobunda bobundisa mutu bo ko bundisa. Allez, bino na bino ko bagarre vraiment. Mais parce que oui, parce que la plupart de nos frères sont inconscients. Nga na kende aux États-Unis na mois de juillet na kende ki na musée d'archives africain. Bon, bah image déjà pour me belé mais yo to beta ba grande ligne. Donc na kende kuna liloba na zo ki kuna ba Reine Nzinga. Yo ma tête d'affiche na musée wana. Reine Nzinga o abiso. A inspiré une logo moko boye, za citation moko boye. Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients. Et ils seront devenus conscients qu'après ça, s'être révoltés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, pour comme conscient, peuple n'a pas comme conscient vraiment, au monde makambo comme siko que peuple comme maman kondi. Pour pas négliger qui vous kondi. D'ailleurs, mon neti bana misala oye a opona. Baba continuité baba continue balande bana misala jour on soit conscience wana yango il faut tout les kaka na chemin ya révolution pour conscience kota tant conscience kota au moins ba discours wa ba toloba ba Jean-Pierre Bemba ko sala discours na ba kota ba lisala zoloba na ngaki na poser mais na reposer te pour na comprendre que Chilombo il faut même masolo a ko sabato abika ya ko poser te parce que dans ces pays subordination des témoins. Aza condamné na opposé mais kuna kosi batuke na opposé te pona de ko oyo azo sala makamba bien au monde parce que le peuple est encore inconscient. Et na nzela na biso ya révolution ya application à l'article 64 peuple sikoyo ara ko se révolter wana. Yeba désormais conscience ekoti na peuple wana. Yango wana biso tozo invité ba partenaire ou ba otendre biso la main pour Bacham Maboko à partir du 23 décembre 2023, tout déclencher des obéissances civiles pour nous contrôlons les présents parce que nous avons maîtrisé le passé et l'avenir nous appartient. Tout betara combat tout bien bien nous conjuguons les combats au temps présent de l'indicatif. Et on a place à la date. On a une inspiration et pas Elombe c'est na Maroc. Aibisa a formé les arts à la date. Donc, côté on a vraiment Papi Gen, tout tourner page, nous sommes qualifiés pour la finale, pour l'assaut final. Donc, musique qui Robeta a raté. Musique, écoute, Babo, ça n'a pas comme il y a Kanda pour changer tactique, pour changer fusil d'épaule. Tout le monde tout est pour te dire que tout le monde ça va l'obia makasi. Ils ont beau, il y a même tout comme même na terrain, on a tout côté na terrain, bah au beau yango. Pour ceux qui ont comme on a cassé na la identité, mbala moko. Mais bako habiter beaucoup que non bon te to pesa au sens ba sélectionner kaka ba meneur ba batailleur ba kota mupandi pour il ça la maté sans biso. Quand même, ça va. On a bien aucune charge retenue contre nous. Pas de poursuites judiciaires. Donc il est à niveau. To bimi ma ke to bimi ma ke o nous avons des nouvelles à vous annoncer pour bon bébé qui on ne sait plus en garde à vue, tu ne sais pas quelle heure il est, au moins qui au beau sanitaire réel. Puis ça des nouvelles, on a sorti une bonne et une mauvaise. Papi Gen on a mêlé tout travail on a mêlé on a na nouvelle ou on a le public pour balander la biso de tout le bara makambo donc na ibisi peuple bango ba comprendre biso bango ba biso bazo luka surtout structure ya bataillon front populaire pour bazo ba cadre wana ba travailler na bango pour bango ba monima tijedi clé wana mekanga mi bango
bazoluka tiko structure wana eza composé ndenge nini qui on peut voir pour naki to sunga bino po vous êtes les porteurs de la paix dans le monde dans la paix ba on ba bien. Voilà, alors to changer moi chapitre moké to kende na chapitre il y a ba élection parce que à très bientôt je crois que dans 2 semaines hein, si je m'amuse pas dans 2 semaines est-ce qu'il y aura élection pour la Yonde Ozamona? Bon, pour l'instant, déjà, moi je ne veux pas qu'il y ait des élections. Moi je veux un soulèvement populaire. Ça d'abord, premièrement, c'est ça notre vision. Pour que les peuples aient conscience, il faut se révolter. Donc, côté on a tout côté na bango. Pour bango, pardon, c'est là pas un soulèvement populaire. Et Salami, non, c'est bon. Les lois, admettons, dans le bio national populaire, Salami, article 64. Et Salami. Alors, après, Yango. Mais après, Yango, c'est que déclencher, c'est qu'il faut faire autour d'une table, bon. Tu peux ici, Bango, c'est qu'il y a des amoureux, il y a transition, qui te diriger dans le système collégial. Et ça, tu te diriger dans un groupe Mouro, il y a Bakamba. Pour tout qu'il y a 2 ans, pour 2025, ils ont pour tout décoller selon planning à Chéribin ou tout tracé ou Nandela Nabiso. Donc voilà, donc tu vas bangater qui ont ceux qui soulèvent Salami et après non. Après le soulèvement, tu vas porter il y a une application et c'est nous. Ok, alors continuez Nayo. Oui, c'est nous. Aux actes contre élection, alors ce qui est élection, est-ce qu'il y a déjà? Bon, dans la ligne zalate, so yi bango bali bazali sango, ne ba osala ba magam na bango ba olinge zala. Bango ba ebiki na scénario na bango, ba olinga ba betisa Chilombo na Katumbi ba beta na mitu. Pour normalement, exactement côté ba commanditaire bango ne Moïse Katumbi. Wana ma pièce na bango ba na ngo vraiment. Sikoyo Moïse na Chilombo bana ba on peut pona biso ba eloko moko. Yebi scénario pas basala en public, pas scénario pas na ngai, pas na mono, pas na beto soki pas na basala ki bana on ba tout moko. Voilà pourquoi nous ça nous intéresse pas choix ba commanditaire wana. Que voilà, ça c'est pour jouer avec les peuples. Bango tout ba to bayebani. Bozu que la mukwege pas ça la diversion. Zomon. À ça la diversion mais match wana ya ba côté na ba on préparer des Moïse soit Chilombo à continuer, soit Moïse. Parce que Moïse Moutazan a plus de chances, il y a les capots, Balobi Wana, et ça n'a simanaye. Parce que le peuple congolais a conscience à partir de bisonde tous les carana et pas na babino to solo la vie, base conscience na ngoso bo okende ka nzelango. Pour ça ba kenzelango ba okuta na Chilombo na Moïse Katumbi na finale na bango. Et ça la siko ba ça la fiko fio. Pour babimisa moko na kati na bango. Sur les candidats nyo sonde ozomona. Te ba candidat nyo sonde tokande na balaye bango. Pour na biso vision ba commanditaire eza Moïse. Vision na bango eza Moïse ko na biso Moïse ko dunga na pesa la Francis Kalombo ba sollicita kinga. Na cha bango pour na pesa ki 3 mois tokuta na Moïse na scanner abanga o le kana scanner nanga. Abanga ka. Pour yebi na scanner nanga eza bobiso. Tu na qualifié d'un connard. Na qualifié d'un connard. Comment ça, toi, tu es venu me solliciter et j'ai posé une condition. À mon condition, on m'a dit Mutambu. Mutambu pour Mutuwana projet na il faut qu'on m'a président. Si on a pour comme président, il faut vraiment valeur na bisonde, il faut ça en première ligne. Parce qu'il y a autre valeur na bisonde. Travailler italien tantôt, zambien, tantôt yuda, juif. Ok, biso na kumba ou biso to bundisa molimo na bima na ba théorie belé na bima na évangile selon Jida. Pour na lagisa ki ba makambo yo. Tala na luba Chilombo traître. Ba mona ka seki kana ni o Chilombo bima na l'énerve na kingo. Pour montrer que Jida kende ko mi biembikati. Donc, il y a un pouvoir et moi j'avais déjà prédit ça en avance.
que Jida bomona ye bomona lembo ezola isaki Jida papa ekoya kuna na mois de mars papa ekuna abenga bato bani ba peuple nini na stade abi vous êtes des braves omoni nyoka mi balo moni ba combien année était brave te eux ils a ebimi lelo te na bima nango déjà bien avant na bima nango déjà bien avant papa ekuna biso vous êtes des braves pourquoi parce que biso de to beta de sonnette d'alarme na la dimension na bon to sonnette de la cloche que nous n'allons plus laisser les commanditaires décider sur la politique du Congo. Mais est-ce que vous avez une stratégie pour que le message vienne comme maintenant na Kinshasa? Vous avez une stratégie pour ça parce que ce talibien nenge batumsu balobaka que Kinshasa pendant des moutons freiner penza libération en boka. Vous avez une stratégie pour que le message comme maintenant ben nabi no papi gen ka so la zongi ka moi simolandeli maram na biso baton front populaire na Kinshasa zo senga ba cadre politique. On va mener makamna biso bito ke kuna teto sima mendo ki boto ndo bundana batu baza PMP réaliste tomba biso biko bundana terrain la poto ko sima moi je suis pas un militaire formé non so boko tuna bato bana ba titre ba officier ba colonel soki songolo ba général so botuna bango biso tongo to yaka na 2011 papi gen na sala mo rhétorique ya Pastokomi tongo to yaka le 19 février 2011 Toyaka 10 pour Makamori qui a 10 ans, signature en Zambie, 10 ans, Makamori qui a 10 ans, soit au Sali 5, soit au Tiki 5, qui a 10. Au monde en 2001, un musée Koufaki, un musée Koufaki, le Waya musée, 9 mois après, dans les États-Unis, le 11 septembre, Boyebi Ndenge immeuble à Nekoya. Et ça va conséquence, il y a Masolo, il y a Liwako, il y a musée. Sukoyo, un musée Koufi, Kabila et Kokota, Suko a bêti 10 ans. Parce que Bisso Toyoko en 2011. Parce que Toyobi n'est Kendara. Si on est Kendara. Bisso Toyoko en 2011. Et Toyobi en 2011, il fallait tout travailler pendant 10 ans. Tout là, ça dit quoi? Nous allons apporter pour un Congo nouveau, un Congo libre. Toyobi en bantocratie, où on a dit Nganga, pour Tizoro Bilé la Koma. A commis bantocratie 2021. Au moment où mais on a solo la vérité pour nous ça va pièce sa conviction. Au moins à chaque fois c'est en prison. Qu'est-ce prison garde d'avion au côté. Garde d'avion au tali livre no monde en affiche nango zoro bilé la otala. A otala masolo ezoya pe mutu to bundis na demi-finale. Entre guillemets va bien na aigle la monate. Ayebi Ayebi code ya déverrouillage ya makukuma tatu malamba kongo biso muto simbian. Ayebi en bien. Amona kango, yango mona abeta nje mona to bloqué papa. So na bina lobela côté au moni mutu totambola na mabena malamu. Ya ubundisa biso to tala mingi kota mabena e. Mais na ba malamu na ena nenga code parce que tout est codé, il faut décoder. Aigle la monara ki tozoya na moto wana. Aigle la monara. Aigle na bango c'est pas pour les vanter ici hein. Donc voilà. A monaki yango siko bazwaka mingi afontara biso pour biso to so tremplin. Tala niveau bandeko na biso ba africain ba critiquer concert wana. Niveau bandeko na biso ya soni. Eza soni na makambo ya Congo nga uduna ekamisinga te po biso le 14 to bundeli bato Kivu to bima massacre wana to bima na balabala quart de finale to ya me bato ba na bango te mbila bina biso abi ba comprendre vision na bino te botambola kaka bo accomplir ne bino bo salaki to accompagner bino otiela bato image ba mona. Alors sikoyo message nous lancer lelo et pas il y a ba combattant. Je étant combattant, mais ça nous va lancer les pas combattant tout. Je crois qu'il va on se revendre bakolanda émission ou bakolanda message. Non, les seulement combattants, vous êtes des braves, vous êtes des vaillants. Vraiment merci mingi na bandeko tout ba hotel bipai bamboka Londres zanga ikomona biso sur le terrain parce que biso moto simbi clé de voûte wana et ça là on peut perturbation moto mota ko passer à l'acte sans biso. Il fallait quand même rassurer, que Sodin Koni, gardien du temple,
tango aza wana ye moto asonaka cloche mpo tobanda masolo ntango bamoni nga naza te eperturbe bato ebele mosusu base retrouve mosusu mpe baza bainconi bazalaki mpe na mwa problème na mbila mais vraiment moi je tiens à leur dire merci à tous les combattants ou bazalaki prêt mais bazangaki boussole GPS pour bazala orienté to poser ba acte biso to assumer ba acte na biso to bayi ki jour wana mutu alingaka kufa soki biso to tchaki makolo place wana na bina yo et là qui vraiment sans pitié quoi yango wana nga na oyebisa ba combattant bondima ke biso mutu memi masolo yango le 23 tobengisi bino de Château Rouge boya vraiment boya vande na flambeau sacré eloko wana na ko insister sur yango parce que so omoni lelo bato mosusu bakumo ba neti chouchou na biso de la diaspora wayambo akumo benga iso bato bake voter mukwege parce que yaza na kata locomotive te yaza porteur ya ba makambo ya lobité biso mto ba porteur on faut bato bandi mango ya bongo biso mto porteur nango bolanda raté c'est peut-être acte wana vous c'est pas non bon pour la biso to mona biso yaza na musicien on moni acte wana faut ba tout na sko bato balba ala mukonzi na biso vous voyez qu'il n'est pas notre mukonzi atala ne mukonzi la biso te monani pour biso to na discours na biso ça clair article 64 application na ye azana ye accompagnateur aza grand frère ou accompagner la biso na combat ou la vulgariser rapidement combat na ndenge na mais il était pas notre chef pour décider voilà pourquoi il est tantôt plutôt à l'obibo et tantôt plutôt dans le domaine na musical akenda na ngobongo na ozonga moi si ma papi game pour ça ba tu peux moi repère ya maram peste komi au moninga na telemelaka impère ya obeta a na 2022 pour nga na code 22 na telemelaka ngo parce que jour on est les jours to ngato ça la passation na jeunesse bazwa makambo mais mutabo ya rango eza général de Gaulle général de l'armée fantôme boke tu vois yambo a telemelaka ngo ma comprenera vision te yango wana na barake lokola kulutu nanga comprendre te eloko epesa mutu makasi alai sokoko bakokabwana sokoko na bai bakokabwana sokoko po likambo vision ya impère nini tosali te eyalaki na sens po jeunesse biso tokomi mwa mikolo biso toya bana série 7 tolinga totika masolo tiko na bana série 8 po bango nde sikoyo ba 4e voie oyo tozobimisa Congo na boloko oyo euti na bambula lokola wayambo asalaki kiyaya alingaki kaka yaya azalaka kaka oyo balobaka mwana moke abetaka mbunda bakolo mpe babinaka mais lui il n'avait pas voulu omoni bafota bakulutu na biso mingi yala yango wana balingaka kosala passation te soki ayokaki ngai impère ebeti atindi baarmée fantôme batinda baemail bu baboyela baleki wana baya to accomplir mission oyo na ngai nabimisa Teddy Minard petit na biso jeune frère na biso oyo aza na bacritère ya kozala templier gardien lobby donc nga nasalaka yango te po lobby ezalaka ndeko na yango bien te na visionnaire nataliki petit aza leki oyo aza excuse nga petit c'est un peu vulgaire quoi petit frère wana aza porteur ya baénergie positive fallait topesa bango chance wana na la cigale parce que na la cigale toboya même muchopi wana abeta wana parce que fallait bapeti wana baya rebondir place wana po makambo ekoma na bagénération série 8 mais wayambo les chouchou aboyaki yango il a eu tort parce que na suite na yango na kabola bango na sokoko na oloba mode opératoire te mais na sakaka na bayaki wayambo comprendre loko te na betu mundenge les bâtons les savent bandiko nanga bâton bayebi eloko yango bayebi likamo nga na lobai deyaki na ozera bakoko bakabola nga na bango bokechu na sokoko pour na comprendre que tu se rattraper na 2023 yango no moni tu asso final et oyande na 2023 normalement il y a ça la maman na 2022 déjà 2023 to ke na ba mongi mususu papa ke kuna dit vous êtes des braves yango pe yango
combat, il y a combattant, il y a mitou et belé. Voilà, alors Coco, to Komina Souka. Pour aussi les message nous avons lancé surtout dans la diaspora. Au Ibissa, la diaspora n'est plus bana kini. Face à problème, situation qui est en lelo, au ça va on est pour tout système. Bon, la diaspora dans le Bakaka, les 23 vraiment, mutuna un flambeau sacré na et là te lamba na un flambeau sacré, tout la qui ça, ba commanditaire qui nous la biso les affaires vert. Donc il y a pas d'obstacle. Ceux qui bani ba tchaba obstacle, ba même maman comme on sous moulaï. Parce que mutuna bango va préparer Moïse Katumbi. Le peuple ne va pas l'accepter. Puis les peuples ont accepté, on a peu tué l'omboté. Donc, ils ont le goût là. Vous savez, c'est Moutumaïli. Na lingi oyote, na lingi oyote, ce qu'on a bangode, baroyo kanaka, pour bangomi balé, on passe dans mon passe nangue. Donc, bangomi balé, on a babetara, greco, mobu, pour mon corps, azo makambango. Or, mon na bango, azo makambango, nous on gagne rien. Parce que biso ni o wanatika là ni ngaudi na après kutu na ninga bataillon biso to kutu na fantôme pour biso to yebi former ni to bimisela ngo bataillon peuple akine c'est le bataillon Front Populaire bolandaka mingi Cordon Libanga Jean-Marie Kalonji coordinateur na biso na Congo azawana chargé politique azan équipe naye boyoka ye Nazolo bango bien boluka mutu wana Jean-Marie Kalonji coordonnateur ya bataillon Front Populaire dans le domaine politique. Bakuta la naye pour nous sommes prêts à être en face à face avec les fantômes que j'avais nommé Kabila. Pour wayamba bebiso babilo ebele ngana ndo benga Kabila fantôme na benga ngute pa na yo na ozongi sa bon pe même émission wana que Kabila bimane lunge bako kwa kendera na oni wana babo kota na salle na betongo pa na yo. Parce que wayambo era ekokota makamba ba armée fantôme peut étouffer bateau basala musala yango bebiso mama makambe belé perturba biso yango wana bozonga na réalité boyo karate ko kaka na musika il y a des gens oyo biso to charger bango na kin pour biso to za na position ba décideur pour to bundana bango atolongi bango balingi ba mona structure politique oyo ba kopesa makambo. Donc Jean-Marie Kalonji, prépare ton équipe. Fantôme, tu as formé, il atteint une balle dans la tête. Ayebi formé Luana. Nous, on était aux États-Unis chez l'oncle Sam. Tout ça, vraiment des munitions. Après le 23, mot d'ordre de la désobéissance civile et banda. Ceux bango ba ken en ligne na bango ba élection ba bimisi mutu nanko pour net Moïse ceux ba boyi kotanga kombo na kadima olinga asa la vérité des zion mais ce que est-ce olinga vérité des zion wana akena utina suka ke ba olinga kanga katanga ke ba pembo ko kabwana pochilumbo lui s'en fout ya besoin kanga kina kanga moi parti na mo wa diriger mais mama mdenga o mema mais biso to na besoin tout le monde na Congo mobimba. Donc, Mingi Olobeza, Papi Gen, merci Mingi. Naza c'est vraiment Papi Gen, avec respect, nous allons pas permettre quand même na solo la vérité, que balan d'émission Oyo, na bangonde, to travailler na bango. Deuxième apparition, on la jeudi le 21. Donc, 48 heures, tout ça na garde à vie. Na obimanango, ce qu'on a solo la vérité, 48 heures avant à son final, na payé sa ligne directive pour, après Makambu, voilà, en tout cas, Nayambaki Stema Injebo, Koko, Boki Binomoko, donc, message Nezaki, Bango, Baganyaki. Attends, nous devons Beta Magiwana, Bango, Tali, Bango, Bango, remporter demi-finale. Elle est demi-finale, merci. En tout cas, merci de communiquer. Papi Gen, na pesa ta mwa mbote na bato anga pour na mobiliser ba Kiji. Na osenga na 13e apôtre Moula Batambwe. Leki ya Yanzambe Mabiche. Préparer Kiji, le bana Kiji, tripassé Koveri Lyonnais. Toza na matanga grande sœur na biso Espérance na Anvers, mutamona Mama Maria. Mama Maria a revisité na ndako atiki biso. Tous en ont moi matanga mo bana lemba mes condoléances na famille Maboula tous c'est la programme
Et vraiment, 13e apôtre, Moula Batamboué, Leki Ayan Zambé Mabiche, beau travailler, ba soldat tout ya domaine wana ya butu libanda bazalama mobilisé pour le 23 tobi mama par la grande porte Serge Rotterdam na Munich Ingeta pona kosukisa na ina kebisa kaka ndeko wana volcan koleka isu na nsima na nga to ya koloba parce que nga mpe naza moninga na oteka ndenge Papi Gen alobaka na makambo ya combat sans état d'âme. Papi Gen a inséré vidéo oyo ya Kabila dégage oyo ningisa mokili. Le 19 février, c'était un samedi. Oyo yaka se présenter devant ngai. Image et témoignage. Oyo passe la Bible. Est-ce que yebi ke Bible ana yo passe la ki? Toyaki na ngona 2011 pour na 2021 bantokratie bima. Donc makambo oyo linga kosala ka ya welisa. Yaka nanu kotubela pourquoi pasola la Bible pour ngai to yaka na Bible ana po pasolama pour bantokratie mvuluzi mbangu to tshene sika nae. Alors fais attention, je vais pas m'attaquer de ta vie privée, ça n'a rien à voir dans les combats ta vie privée, mais attention avec les combats. On est sans état d'âme dans les combats. Voilà. Merci d'être à chaque fois. Portez ça pour les pour la Binonyoso. Vous en avez besoin. On les canaux émission. Tout collègue qui s'aille. Allez, d'ici là, Boti Kalmalam. Bye bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichilwa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka Maria Kido mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongikako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba se Kokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako
ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka momali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tata Mapassa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de